Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Oui, naleka naloba, en tout cas biso ba congolais, na kanisi on a vendu vraiment na kanisi. Ki motema mabe na biso euta musika. Ezala na ba quartier bona mama mo ateka abikate na ye kitoko, alamba bien na ye bien. Tellement lokola ba mikata batu muso ezoteka mate. Tellement lokola mitema ka ezala aka mabe, bosaleli mama wana likita. Bolobi mama wana sukola mama wana lambela biso mikate. Na ba mai soki ya bibembe soki ndenge nini bosaleli ba propagande mabe apo tozoka nini yo na o comprendre te ezala aka nini si mutu aleki bino fo bosaleli likopa sala yo oui bomoni ke bosi bo revese na bino na balikopa na bino bosali o ezanga mutu na makolo bokomo sala ba faux compte YouTube tia ye lokuta apo la osala ba video mo bo ezala raté boluki o soi-disant victime mususu yeyo victime ngo auti wapi o victime ngo aolobelonge mona na te na o silisango et puis bosali susu nini ba photo botia ba nini o na ba profil na bino ya ba mbetu mona mabele mbetu wana na moni feza ya mama wana ya mbisi ifeza la ya yo mbetu wana ifeza la ya yo saka na mbetu te oso mona flat be na mbetu mabele batu bakende pa nga ba yebiki ya mbetu na nga te pardon. Et puis bozo tuna lisusu nini so ngamo na lala akuna te n'importe quoi na ba victime na mna lokutana victime asa la vidéo penza la kiselongi na ye na yebi na nga yo mbisi na yebi yo ozana na ni yo na keli soki surtout kutumbisi ya koti ya ye nini yo en tout cas ba si mususu vraiment ko luka 60 na niveau wana donc on vient na ba tout ça la ba polémique YouTube eza matate ka pona ba vie donc siko polémique na liboso lingo bando sana ngokananga mais non bino bosutukela bambongo ya YouTube eza batu nyoso tute basutukela bambongo ya YouTube eza mbisi bosali elikopa la bino yona na benga yekutu nanyo aza nanyo na libata mbisi na libata siko botu na mbisa otu nani mbisa tindi batu basala ba video ba bomba bilongi baloba ba victime et puis mbisa sali ba compte ebele mbisi alobi ke mbisi alobi nino nasala video na laksa veni oyo ya esika na ngala donc esika na biso maison de passage na biso eza vraiment ma trop mbisi oza complexé mbisi na zana maxolo na yo okolapa zela. Bonjour, bonsoir les amis. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. J'ai juste voulu nous dire que naïb sabiso totika mamboko juger batu na apparence wana to commettre ba erreur ebele parce que famille à David balinga qui va rater une grande bénédiction parce que bazali ko juger David selon ses apparences. Ils l'ont même envoyé dans la brousse là-bas. Mais pourtant, il ne méritait pas la brousse, il a mérité être enrôlé dans l'armée ou soit une académie militaire. Mais sa famille l'a envoyé dans la forêt là-bas parce que famille n'est pas jugée na apparence. Yopé, Ozolandanga, mon ami, peut-être que les gens te jugent par rapport à ton apparence, par rapport à la couleur de ta peau, par rapport à la masse, par rapport à la taille, mais eza pena taite nzambe kutu atala batu na kati na bango batebele babwakisa yo ka pona apparence na yo bajija yo ke oza mutu akanda par rapport à apparence na yo bajija yo ke oza na ilo côté par rapport à apparence na yo par rapport aussi à ton accoutrement parce que tu n'habilles pas trop, tu ne t'habilles pas trop cher, ils pensent que tu n'as rien et pourtant ils en ont qu'à apparence. Tant tu ne parles pas beaucoup, ils pensent que tu es trop colérique. Mais pourtant, tu es un gentil messier, tu es une gentille dame. Tout ce qu'on a jugé, c'est une apparence. Apparence, ils ont vraiment trompeuse. Nzambe atikala jamais ko jugé bato par rapport à l'apparence na bango. Mususu ndenga lata ka bakanti aza mwasi ndumba. Po aza kitoko, balobi aza mwasi kindumba, po aza kitoko balobi aza un sirène des eaux. Donc, ezana
bato bakoma komona mwasi nyonso to ya kitoko azaka sirène des eaux. Mwasi nyonso to ya kitoko aza sirène des eaux te. Neti bato pe bajija ba pasteur soko oza pasteur escroc ozaka pasteur ozosola mwasi a mwasi na abimaka na basi ya bato to ser moko boye abimaka na mibali ya bato poka abala te. Le fait que mwasi ya bato abali na ye te ono abimaka na mibali ya bato, cela ne veut pas dire que parce qu'une femme est célibataire qu'elle sort certainement avec des hommes, ou bien un pasteur sort toujours avec les femmes. Non, 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 c'est faux. Arrêtez de juger les gens par rapport à l'apparence. L'apparence trompe vraiment beaucoup. Amen. So yebi mutute ko meka ko salele ba jugement ya ofelete. To perdre ba amis mingi, vous avez perdu aussi beaucoup d'amis parce que vous les avez jugés par rapport à l'apparence. Vous perdez ba opportunité ming na vie parce que vous avez toujours jugé les gens par rapport à leur apparence. Tika ko juger basi ya kitoko bazaka ka ba benga ba sirène des eaux. Non, eza faux. Zamba pa molabino. Au revoir. Voilà. Bonjour, bonjour, la bande de Cognos au Bazolanda Piso en direct, il y a Bidor TV. En tout cas, bonjour à ma fanatique Ignos, il y a Bidor TV. Bonjour à ma fanatique Ignos, il y a Énergie Kilo, il y a Monde. Vraiment, bande de Cognos, quand on a le bana intervenir, moi, mon qui. En tout cas, trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous allons comprendre les sous-subtils. Ba Congolais pour libérer bokota makambo oza makambo na binote bokota akaka. Pour ni makambo kota ka bo vérifier te au continent likambo o eza ya yote. Likambo o etali yote kokota kate. Munoko ebetisa masoko fimbu. Oyebi na o likambo te. Mais ozui okoti. Okote liambo sa oyoka o vérifier. Likambo yo yozo kota ozo loba na internet. Yo yebi yango. Okoti yo lekile internet pona ofinga Bidor. Ofingi bijou mwasi ya pembe ofingi le nini. Aiskoke yo mbongo combien. Mabe oyo sali olobi yango te. Et puis akoloba kie bijou aiskoke yo na nini. Oza ne preuve. Ya on accepte les preuves ton dima ke bijou aiskoke yo. Pour nini bino bande omususu bande na biso o wuti poto bien o kiti na ona kishasa bien makambo yo sali o gafe o lobi yango te mais oye ko publier ko yebisa batu bolekana po boloba ke bijou a escoquer mbongo combien escoquer combien yebisa bango kasa escoquer ko autant ozoloba ka escoquer mbongo escoquer combien Congolais tika kokota na ba conflit o eza ya yote. Congolais tika kokota makambo eza ya yote. Likambo ozo loba oza na preuve te kokota yango te. Yeah, avant kota likambo bien, za ne preuve. Avant kota likambo bien, yoka tous les deux côtés. Comme moi je suis là, je suis pas pour bijou et puis je suis pas contre la dame parce que la dame n'a ya biété. Na yoko lobaka parce que au côté si bateau ba finga bijou yango pousser ngana kota likambo oyo. Yo mabe osali lobi yango. Mabe oyo sali, yo lobi yango. Si botel se rappelle batuke ngani na bandaki mabe. Parce que ezake sengo na moto abandaka, mabe na moto azongisaka. Na Congolais au vérifiera likambo te. Likolo ya soda ba peso ka sucré au lekine internet au komi koloba n'importe quoi. Ngana yeko lobango bijou apesi nga. Oui, bonjour Maman Bijou. Bidor. Nalandaka ba émission na souvent. Na ote kolanda dernièrement émission. Namoni ozoloba à propos de Bia Star. Bia Star oyo ozoloba na Maman Bijou. Nalandaki yo très bien. En tout cas, nasekana Bia wana atandumba ya mama oyebi Bia wana atandumba o ya linga ya asali kamso réputation na yo me yende mutazandumba Bia azali kangu nanga nazala na ye depuis Kisasa en Europe. Moi ça pasteur mais à Trichard. Disons, soi-disant moi ça pasteur.
Tant on a vu soi-disant, c'est-à-dire que ngana bimana bia bia star nazala na ye vo na oloba soki aza mutu ya ko reconnaître ngai so pe naza mutu ko reconnaître ngai bia a mwasi te mwasi libala kosama mambo asalaka te atikaka mobali na poto ya Kinshasa yo bule kosala bafere to kosala business mais ayaka ta mosusu tobima na nga imagine akolunga pito na lungwaka ta mosusu Kinshasa naza na Europe na bima na bia star c'est makang chez moi aza makang parce que natala niveau na ye aza trop Peter o nayoka baartiste balobaka c'est Peter mais kolanda te ma bijou nayokaki pena nayokaki tu nalandaki tu na YouTube basa bongo balandaka bango te azo kosa nano mobali aza na ndako paster azo trompe ebo muta libanda bien à part non bien mibali bazebele combien de photos bana na une hôtel na ba peine ya WhatsApp c'est ça mais avant osali moto fo amitala ye mono aza bien te aza ndumba makasi bia star bia soi-disant bia star te naza bona za na nimero sina bina benga ye to bimani na obima na ye mais na eka moi akwai ba popo buzo bapa na yo bon na ye bibia bien mama bijou na ye bibia to na loba na ye bibia c'est-à-dire na ye bibia ngana mwana matonge to na loba mwana matonge bia yebi c'est-à-dire matonge ya biso kasavu matonge ya biso nayebi bavi na ye nyonso nayebi nzoto na ye banda de A à Z nga ya pasi na mobala azwa aza yuma paster soi-disant paster aza yuma aotika mobali mwasi balese ale ya Kinshasa disons ya koteka so biloko so ya saso nini nzoka ya koteka nde biloko na nzoto combien de fois na bibi na bia combien de années tobeti na bia masaka na paster wana ma bijou en tout cas nga nasali audio bia c'est makam aza salite nano très salite akoloba mvere yo te très salite babilobaloba na ye kana monoko azalaka ngo nalala ye na nko mais nakosite non te nakosite esika te parce que ye moko ntango okavua kocomprendre mama conseil kaka sono mpeso kolanda bia te bia eza mosala na ye eza baje na ye eza bakopi na ye asalaka nde biloko na ndenge wana ndumba mwasi sali te sia mwasi apanza makolo partout nakutana lelo nalie lelo bia soi-disant mwasi paster oyo kotrompe paster konyokola paster ya bato na paster yango mpe na kompanaka te mwasi aza na bajaro nozovana na ye kaka ti jusqu'au pasi mama nalanda émission no soko moi nasali apele oyo mpona yebisa yo kaka napesa conseil tika kolanda bia te kindumba na ye nde mati bepi mati baniveau yango moni akomisi na niveau wana ezanga nde mutu nabengi likanga bia mwana matonge ayebi aza mutu nde avandi akoreconnaître fo merci. Oui, bonjour Ndeko. Muyoki na moni otindeli nga voice mais nazo comprendre yango te et puis nazo yeba yango te na continuer na koyoka parce que nga natikali kolobela kutu kombo wana te malgré ye asali nga ba chantage asali nga ba émission akomi na ba titre na yo nyonso ki fala koma nga azaki na problème na ye te
ngai nasalelaki ye te émission nga nasalelaki ezalaki ye te eza vraiment kobase na ye te mais nazo comprendre te donc oyo anga na bande kobase na mwana mwasi moko boye azalaka na Londres kombo na ye Kelly ndenge na bande koloba na ye parce que ye nde moto asaleli ngai asaleli nga faux témoignage et puis babia bazwi na bango sans vérification sans nini ale ye pa abombarde nga mais nga aza na problème na ye te soki oza likangu na ye bosiko ozwi numéro na nga ndeni. Oui, oui, Maman Bijou, nazwi numéro na yo na YouTube, na émission na chaîne parce que nalandaka souvent, nalandaka trop. Oh, Kelly, Mama Kelly, nayeba za ndenge moko, Mama Kelly nayeba za eloko moko. Même si Kelly wana aza na bashe mabe, na Kelly na Bia Star baza eloko moko. Comprendre te que makambo ya Kelly Bia Star a kotiong parce que bango tu baza bandumba mama. Eza passe. Yango ozomonaka moto na moto eza passe. Mama kosekente nango te bango mibale baza les fufu les mêmes badi. So balbaka les mêmes sacs disons. Baza ndenge moko. Mutu aza na changement na zate mama. Nayebi bango très bien. Ton épisode nayebi bango très bien, c'est très bien. Nga penza makasi. Ya on bande kosenga bango batikela nga na Kelly parce que to salaki contrat na Kelly bango bazalaki te. Fallait bango ba yana pona oboma moto. Mais on dirait bango ba pona ko pelisa basala linga ba vidéo moderne mais donc nayebi te vraiment soki oyebi masolo eloko nini o bango basalinga. Kokina ko expliquer nga parce que ko yoka yo beka musinga penza. Nga pe na sepeli ndongo yambi ngai. Bon, ezalaki pasi po ta mosusu na contact bo na nde na bino basapoto na ebeka ta mosusu koyamba ngai nga ozala difficile ekozala difficilement ta mosusu mpona koyamba nga ta mosusu na akoza bamakambo na bino mais ça me fait bien ya koyoka yo oyambi nga osolisi nga bien c'est vraiment esali nga bien parce que ntango nalandako namona koza mwasi mo oza bien osololaka bien nalaka pe na confiance ya babiloko oyo otiaka deya na chaîne en tout cas c'est pour cela yango moi nalingaki te réputation na yo basali yango comme ça esengaki afuna ya mpona saa nini naloba en tout cas merci mama tozali naza na numéro na garde numéro na wa contact tozali tobanda osoleil à chaque fois en tout cas merci en tout cas conseil ka gratuit kolanda bango te wana eza façon na bango ya kosalir bato nakanisi nayebi te so babénéficie nango nini mais 99 jours ezalaka ya moyibi 1 jour ezalaka ya mokolo ndako elobi ebele merci. Oui, merci beaucoup Mama Bijou, merci vraiment problème te nga mpe nasepeli ndenge oyambi ngai bon ezalaki pasi po ta mosusu na contact bo na nde na bino basapoto na ebeka ta mosusu koyamba ngai nga ozala difficile ekozala difficilement ta mosusu mpona koyamba nga ta mosusu na akoza bamakambo na bino mais ça me fait bien ya koyoka yo oyambi nga osolisi nga bien c'est vraiment esali nga bien parce que ntango nalandako namona koza mwasi mo oza bien osololaka bien nalaka pe na confiance ya babiloko oyo otiaka deya na chaîne en tout cas c'est pour cela yango moi nalingaki te réputation na yo basali yango comme ça esengaki afuna ya mpona saa nini naloba en tout cas merci mama tozali naza na numéro na garde numéro na wa contact tozali tobanda osoleil à chaque fois en tout cas merci en tout cas conseil ka gratuit kolanda bango te wana eza façon na bango ya kosalir bato nakanisi nayebi te so babénéficie nango nini mais 99 jours ezalaka ya moyibi 1 jour ezalaka ya mokolo ndako elobi ebele merci. eye na kati ya matonge maison de passage na biso yango oyo maison de passage na biso eza na baclimatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37
Maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Ya matonge obizoni ozona bilore boutique tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwane